période tout ça il y a période moko koza bilanda landa te koza bilula lula te période moko ekenge nyonso kolingo sala beta contrôle la keliki la kobatela yo moko zanga nyonso batu baseka me kokisa ba séjour nzamba tia na mokili o se pesa ta nzambe ete sans se comprendre so kolingo se pesa batu nde bazomona o boye boye mama na ko biso frère okokokisa ba makambo nzamba sengo sana mokili te. Il faut ça la très attention. Mukilo to comique ba tumsi to tshaki motema nzo kande songel. Mutozo kanta kwa kobomba nzo kande nemi numéro 1. Lomo na vie kanga munoko. Kopi no tuko betela mutute. Tango zo kende na musalo zo sala. Difficulté zo kutana ngo to ko yitsi bango ba kumisa ba puye yo bango bazo tshona. Tango na suki ko bimisa 100 francs ba telebosa ko senga ba bango. Laisse mutu place ça koka. 1 plus 1 égale ido yebite maso tindo tu 20 20 va la carte. O yeba mkoloni. Bana ba na cours la gardienne ba ko no ko ma inter ya passe ça mon cours à l'université. Et ça pas quoi évanoui. Koza ka champion ko mona ba faute ba tout quelle que soit difficulté. Aya na famille pauvre te yayoni. Okuche na mukilo ndo pese kaka. Musala sala ke so tu étalon le côté ata sur étalioté. Moyo champion ko chola yi. Meilleure fashion de Nantes, la FBI de la presse congolaise, quand abonnez-vous massivement, restez branchés à vous avoir information et qui vous en bien. Na moni bongo moko meilleure fashion de Nantes moi Sinzambe maman otali vraiment comme Sinzambe meilleure fashion de Nantes bamboto na belé sikozali na moni bongo so mon général na zola autant mon général Jeff Makayabo tata bilanga na Dallas moi musala ba congolais on a laissé votre boulot ya bio donc so pour sur les boulot à bio contacter mon général après ce boulot ya Kano l'homme du moment na moni bongo so maman Mylène Modje depuis Suède na moni bongo so maman Elisabeth Modje depuis Suède. Mon bon sous maman Odette ngina depuis Suède la Chine bana membre bana gombe na goma kingakasi tolinga rabino ya ebele lo na zanga mongote na yambe bino pasteur John ya pesa ra toli ya pete donc avec yeto mekampe ko solo ko saka ba makamndenge za la to yo kaelelo a ko seka maman c'est za la belle na sero seka to profiter apeka na batoli na pesa mbote boyo kai. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur FBI kitoko makasi vraiment na CP chaîne na biso Meilleure fashion. Vraiment kitoko makasi. C'est peli fort. Na cameraman na biso nani? Mathieu. Vraiment kitoko na c'est peli fort. Mais ma part c'est normal. Bonne santé, moi mikolo belé to mono. Côté santé ba simba te vraiment za kitoko côté na nzamba sala grâce. Vraiment merci. Na ba toujours merci Seigneur. Zanga mbongo, zanga nyoso metika na santé. Akobundela oti okoma mpaka. Donc vraiment côté wana Nzamba sur le comprenant d'enga pesa santé intouchable. Pasteur John bana poto ba lobi pasteur John a simba ba mbongo sala ba émission ba tapoto ba benga pourquoi pas pasteur John a raisonné à voyager qui notamment Mikila tika la rana moy abetela ra moy ya Congo c'est peno kana kope bo c'est peno over no kana mboka. Te mama ba kende sika so jimuta bengi si yo. Yo zaka bitamo atana kisasa to fanda ka to tamba kisasa ngo partout. Côté na bitena kene ka pesa ngiringi na ke banda kana ke lu te. Mutu mtazana na kota za le lido na sana siko pesa menga na zala yango na za so na disha sa mutu bake no yaka awa na ye neti ba wila manwana batamite malamu lokwa bango bakoza 4 te na monde mais bazana bango babatama batu musu bazaka na ero senga to kotiser pona fufu e bayaka te so on ka fufu e beli mbango elongi bayaka pe batuna ka mikoto ba tia munene wapi po batuna nde ba tia kimbo baza ebele ba miyibi botina mikolo pe na bandako. Et bien là, français, dans mon anglais, so tenga bando tenga batite. Moi, je suis doctorat, mais déclaré foufou. À côté ça, quelle heure va piak. Mais ça va te bien, ayo pe ki na selo ba makamba tu na mamba poto. Yango na lobité. Baza ebele ba ta ba promesse, mais pour nous kokisa ba muke, on a bikoza loko ba William anwa. Ba mingité. Au moins on tumsu na poto bando bimiselo ba documentaire bilambo ala taka depuis akola na poto. Ti na suka kaka merci. Siko zo tanganga na banga na kumisa na salani. Tala ba venturier maman. On a ba pesa nga matea bango moko sana senga bango matea. Donc tout ba sangana sa ba matea. Donc au fin no ka ko benginga la poursuite de rien. Bana mutu se musu pe good. Moi on doit tout ndra pesa ko mbongo ya. Yango oya kan o ya ko to kan. Yango c'est un métal donc tala maman. Mukilo nzamba sunga. Ngona soka ke période tout ça, il y a période moko koza bilanda landa te koza bilula lula te.
période moko ekenge nyonso kolingi osala beta contrôle la kaliki la kobatela yo moko zanga nyonso bato baseka me kokisa baséjour nzambe atia na mokili osepesa ata nzambe nete sonso comprendre so kolingi osepesa bato nde bazomona o boyeboye mama nakoyebi so vrai okokokisa bamakambo nzambe asengi osala na mokili te bato misusu mpo akóma na esengo na vi na kota suka vi na ye na ebandeli molili parceke molili yango mpa baninga na age ozoleka na molili bamisusu bazweli yango esengo ndenge bazweli esengo yo kanti okoka nde bazwi esengo ndeke libela oui soki atosi yango ebima esengo libela soki atosi te na katikati kosambwisa ye bato misusu na age ozomonake baninga bazweli oza na retard mikanga kende continue mabe nde okanga maboko soki oluka kokopela neti mosono ozosala na oboye pampampa mama kende mpe ozokende koza na retard ya makambo baninga te me koza mpe na page kokota na kati neti oprive te soki eza na makoki ekoka te nete so ozocomprendre so omoi na quartier bato mikolo yango bakende neti bonane batutu bakesomba basosa wilki yo soki ozangi luka yango sosa mutakala soki ekoki mpe te ekende oluka sosa bibamba mwa mutiopo misisa mwa 1500 obambi yango nango kolamba nzungu na olamba ngo nekenge kofungula mingi te na miso batasongia po soki bamoni baketongo keza sosa biba ya bibamba nete so ozocomprendre ntango bango bapelisi mota wiliki eleki so baki mpe soni eleki baka bango soto balambaki baso or bonane ezalaki ya mankame mpo lala nzala to peske ekipe pola te chemin kobatama mikolo na vie nayebi te so ozocomprendre technique de guerre mboka oyo toza eza mboka moko mama songele eleka tro boboto na mosusu kolakisa bato mpo na bolamu na nzoka nde ebimeli osongele baketongoke tala azalaka boye boye yango moni memi place olalaka kokotisa nimporte ki te ya kotala yo na opesa conseil boboto na nde bosukaka bakotisa balingi so okotisa bandako oraki na makambo malamu amoni mpo aliefufu atondi yake na sije mbetu na ye ya mwindo ndire abe ya mike mbetu na ye nde boye ozomona atondi fufu akenda makambo ya mbetu mpo nini okotisaki na chambre bimema mema yamoni keba zala lokola koba alalaka na ndako na ye moko ata boti mwana alingi eti na sa mutu mutu alalaka na ndako na yo so mona koba tie mwana sa makolo poseleka kaka ye kaka mwana kaka amikotisaka ye mpe kota so tokuta na ntongo ozongi mwana so ebali oyo natikali mama nate so ozocomprendre donc vive na modele wana ekenge mpo mutu mutu akoma nate so ozocomprendre schéma nde moni période toza nango tona période moko il faut sala très attention mokili oyo tokomi bato mosusu totielaki motema nzoka nde songere moto ozokanisa kwa kobomba yo nzoka nde ennemi numéro 1 yomoi na vie kanga munoko kopi no tu kobetelaka mutu te ntango ozokende na mosala ozosala difficulté ozokutana nango toko oyebisi bango nde bakumisa bapuye yo bango nde bazotyola ntango na suki kobimisa 100 francs bato liboso kosenga bango wana zo sokeba na vie mosala nyonso apemisa 100 francs etokisaka kaka efingisaka nzela kobonga nzela licho soko sekami te changement eza te sala mosala bato nyonso bakopesa faute ezoba epende okayo osuki omoni mosala okesala ndima koyoka bango te wana eza kwa bato bazaka bao milinga azaka na susi abimaka na bakoni mazaka na posa me fufu ebela te poso milinga ye akopesa ozolo pasi na miso mpo nini obayele kopepola moto so ozaka mbamba pakapaka milinga osala nini ekoleka moto azongi na place na ye te lokola ozalaki mbambanga mpe na pesa espoir omona me fufu etoki bolami soki olieka kotondoka esuku elongi nyonso na mai ye milinga tikaka na elamba soki mpo sokoli ake libela salela sagesse wana Pasteur John, to continue biso malembe. Pasteur John, to nanu. Yosko oza pasteur bi ozala ka frère tika no kana be miso opesa no ka bato lepete na ba. Mais émission déjà boye ça chez église. Bato batonde belé balandaka yango. Côté nyonso to lepete ba tiaka ezaka déjà cédé. Et puis ça étrange, na koloba na lobi na beti tolote. Pona za na biga ke na RDC muto azo beta lokwa mate ya bato bazo tonda kata zate. Ba tie cédé bato plein toli apete. Na bete lango tolotin. Na l'équipe mutute. Na sala ngo peti ya kobeta tolokyo ngane na danger ko lekate. Na te so comprendre. Bakoma koyoka toli apete na kobatama. Na miso sokosa ko niema kenda koyoka ngo pepe sagesse ko bakisa matenda ya sangisi ateya. Pona bisofri. Donc moi na ba chaque fois rôle nangeza ka rôle à 0. 0 azalaka chiffre a kontamaka malinga mate. Mais si on dit que c'est un bon, on faut ton discer si ma papa a chiffre en kilo. Il y a des comprendre façon d'expliquer. Donc mon rôle n'est 0. Donc il vit, faut faire attention. Si on maman a une belle, colamba sur une partie prité. Pour y bien bon son invité. Zala mo pena batunyos. Le lot to lapete toutes les catégories confondues balinga to lapete. So ok na basango to lapete balinga. Bato guise de réveil bango. So ok na bapagano bango. So ok na ba onyoso ba yakuza bango. Ba soda kolobate. Boy na boy ba musulman bango to lapete ya mututu.
okombe moninga moko kolo nango nazaka na fierté rôle nange za na seba tunyos na li eloko na ina vie ya muto chango kaka ata sambelité muto ata sambelité ko pese fotité zela ete ya ikaka nzambe bininga ko toucher motema ko changer mabe na biso totala ba na catégorie ya vie soko moni o azana malonga ta tanga te famille pauvre atambola ka bien te azana vie moko ezanga ti nezana promesse te olinga ko éviter loko lebeta ba kopo sûrement ne fils que kochola kai oro yebite muto zo chola yende muto alobi ko lekana kana lienda ko simba yo merci baloba ke faut kanga mala muto azana moi quelque chose pour profiter kanga mana muto azana quelque chose pour profiter mais ko ina batunyo so bana sia ya se ya catégorie na ote do lokola yo komi lokola na niveau ko bonga na bato bazala ko bonga bato to azala se ko so sabangote o ko freiner na nini c'est ça chose elo te faut kanga mala muto azana moi elo ko apesa yo kanga mana muto azana elo ko meyeka mtatkali camarade na libela te wana bato mso na ndako pesa na kambote na ba famille wapi est-ce que bato nyoso lokola nete zabo so kutana ministre ndo ini bato nyoso bazana via se baboy jamais ndoko ne côté combien de bato ba bebi ko ba caractère comportement mama ko ndaka comportement na condition piqué ote c'est le condition fin ndenge cha za loko ba konza mindele comment président loko Obama le era ba nommé président qui a so somba shawarma bimpa so liango nzela mais ba kato ko so tema sima asa muto sala kingo président muso na moko ne tatika George Bush asa président mais natonga so bi macross ki mambangu na couper mais awo ko kokatin on a longola ka titre ça ma titre ça longola veste si kana fête ba kobanga mais ça on ndoto ba panda ko revêtir na l'air tricot na l'air singlet on se comprend parce que j'ai un père sur son ezala te ngai mama na so ba no vérité moko o tika londimate père spirituel ngana priaka na armée de l'Éternel mais na bimi na l'église ebele na bandi na les damas o ezaki pasteur Jim na leki kuna na ko kwea na Bethel oya pasteur Moïse Mbiye nani Moïse Mbiye te ya nga na sambela pa Moïse Mbiye te mais ya papa na ye na sambela sera papa na ye ya Emmanuel Mbiye Moulaya Emmanuel Mbiye donc dans un cinéma sera ba Florent Musité qui ndena zaki na série wana série ba école de Bethel ba journal moko école de Bethel na ndeko nanga moko siko za New Jersey le kinanga propre to za kuna ndepas na soli baptême donc no bake na bongoleli motema na les damas monsieur évangélique les damas hein les peuples sans force ils pressent l'air des mers dans les rochers il y a Moïse il y a pasteur Djemo mais na que soit baptême na ce qu'on a Bethel et pas ba Emmanuel Mbiye Moulaya na te so comprendre schéma na ce longo kuna zaina ba ndeko na mibale Élysée na magi to so ki baptême na maya ya maya njili to so ki courtois baptême mais côté na kiko koma motei ya kozali donc oba ke na bandi côté ya koyekola côté ya na armée de l'Éternel na saint de père général Sonika Futa Rockman so na bikelo na zakuna ko ba ke no yende papa ya molimo azote anga maloba na zakuna mingi baso bananga pasa fongese oui ko fongese ki za problème te mama kolonda kwa zaka pressé te pa na bango comment muto ya pesi mbongo te chez bango ndenge ba pesa mbongo wenda zala ki te metonga moni fufune muki fa déclarer nete so comprendre na lobi herba peki mbonga wenze azala kité herba lambi azala kité mettons à kutika buli muke a réclamer ce qui faisait na part na kati ndako yo wana nete so comprendre ngana za mosalité na wela ka titre passé fungo c'était chebi ne zaka chebi est-ce que ngana ko futela pa na biso moko tena tunika yo pa na bino ko futela jamais nete so comprendre et belé baye ko aider nzambe mais ba benga mi na nzambe te au moins l'église na balabala ta 10 15 landa moka na mawa na sepela ba te nzambe ba kota lola mais makambe batami na sima yango te faux donc so fongoli lelo église neti nde baba ne fongoli église fongoli c'est que on doit senga pe ba offrande senga mara $100 leka na senga ka mabonza te ti lelo mama ba sedo to sala o ba me miso to sala na zem tuna kota ngomona sana lela ka ngombo nde ba sede bima na sene to teka $10 pourquoi na boya na tela ke te charge ça munene ko songa batuna nzela na moni to la pet eza okota penza ba tebele ko songa na nzela to chango na ofele simba mission na ngamu to songa sela ngara mbuse makolo muki batu yoso balandanga kombe basana sina na bo babenganga surtout wapi poto mukili mobima nani amona na benga na cheke no na deko nanga tindelanga $20 o azolo basiko no azolo mission aloba rien ouais au kabelanga bien ouais au kabelate bien or au contraire baso profiter na matière baso yo comme na sokuta na escroc ebele malgré tout basana na Europe na États-Unis ba escroc
ozo promettre muto ko c'était mo sa promesse après le bakuna changer profil acha ke longi na etanga bia la ki na otina mbongo le ba ko kita le ngamo na mukia cha ko se kwa mutu musume numéro ne zali makam to sole ke changer tiens tala combien na kuti ba escroc na so ba notre vérité ba escroc me ba na poto yo na tenga na basi mibali elongi pe kitoko moi si bien otali penda kitanga za mutu o mona ke baza na nyoso nti bango mo ba pesa nga mate ya na okota na dossier na bango to sana mais on a couche moko na bomba na kifunda on se comprend donc on était sans comprendre le schéma ndo moni yango mama nanga ke banga mkono c'est église vous andé à ticket likolo net na stade et vous en a droit d'entrer pour faire l'équipe batu ba attention pour partout tout ça c'est église na ça muto batu tout et puis batu tout ba c'est par l'église à passer John bo ba boya penza l'église na so ba vérité baba ngana prière te mais toli a pété base maman malobo ngana lobaka na confère que batu ba yoka nga kolika ba misusu faut comprendre open mona ngalo noko maloma toli a pété abundisanga comme nous avons ma fina mbatatin maloba muso batu bako freno pour le mbiotique na kutana ba dénigrement ya ko cholama na basali ya nzambe ora ba peso courage ya ko kende bakum ko chola est-ce que ça peut likabozi ko tu est-ce que va fantir on se comprend na kutana combien wa comédien mais lelo bango nyonso bakoma ko landango na mise batu baso boya ko na kusu bakoma ko landa to le pété dike batu belé personne c'est belé na nzela na makambo ketin linga nzambe zala courage bino bote batu lola bo pexi bango mokili comment place muto azazo ko kate bozo ko expliquer te mais bozo pese promesse ya yebite bo l'accès mingi tala ba dégâts laissez muto place aza koka 1+1 égale ido yebite mazo tindo tu 20 vers la carte o yeba mon colonie bana ba na cour la gardienne ba ko no ko ma inter ya passe zo pesa mon cours à l'université et ça pas quoi évanoui donne mon kili moko ka isala Bonne simba na sala nini na baby saki peso nga comment de base vie technique de guerre yanduka comité kate licho ba tisoko yo ko la nzala kota na moi luka ba tiola même sachet na poko soko reçu dans libumuna bana au gagner procès où est le man zala courage mboko nzela ko bonga nzela licho loko kufite nzamba yebi yo mo saka ba finga ko muyibi saka tanto difficulté vinde sala ko koma muyibi o yebi o tatika na koma na yo ngano change bongo na motema ato bongo na motema na église te mo koma no mutu malamu okomaka mutu moko na bana makama mike vifo koyeba kombe bazaka yanke kala ba beta batu balongola ba ligne mais lelo ba koma normal ba bon ba zonga batika mabe ba koma tema na van normal akoma ne kula je koma pe na mwasi na bana je ka so mona jona zaka fo bandite ya sa changea age na age pesa mutu mentalité likolo bon moi ne saka na buso banango age pesa ekoli buso banango na te so comprendre pesa ba tout temps ko zaka champion ko mona ba faute ba tout quelque chose difficulté aya na famille pauvre te ya yoni okuche na mukilo ngo pese kaka musala sala ke zotu etalo ne lokote ata azu etali yote moyo champion ko cholai asali yoni abota bana 5 o cheki ese mango oyele opesa ke monga lesa bana rien beaucoup tani ba locataire yo futa mais likamne komi chaque jour la nango Pasteur John Scott le bela pour na neti ba couple monsieur za la ba oyo kanate est-ce que ba oyo kanate ba zo kanate est-ce que divorce fait za la paix bien la séparation ba kabona ka na mutaki na ndenge na divorce za la mabe et za la paix bien ceux misu ba kabana baza kimi c'est que ça bien ceux misu pe ba kabana te so minute maman nyonso eza malamu nyonso ça contribuer ngana puyaka divorce ti après avoir ko bala na bobongisa mais divorce ko yaka kan likambo ikobo soki moko akangi muninga na ekobo wana ko boya libale kufi mais nyonso etikali supporter po lingaki ye ngata na bali mwasi asa muyibi na oboye te ngata na bali mwasi abeta kanga na tona bimama tutu ne loni na oboye te ya bolingo nanga wasa za mbongo na lobi to soka na kuta na mwasi abeta kanga mabe sa te na oboye te lokana lingaki na koki conseil te etalinga moko so no kuta na mwasi apia kanga ngamoko no kuta na mwasi ngamoko mwasi mbata na pesi mbonga wenzala mbaka lipeka soso ngamoko na te soso comprendre wana libana nanga kokota te soko yezela fufuna tike okuta mwasi aguminga na sazo beta yo no peso ka mbote sanga na salon tika ba beta ngesila na mali tutu ole fufuna na tuno ndaku ozonga oyanga bongo mengande so kutima sine kobo libale ku ekufi mais so ite sabo ya bongo te uele mal ngana peksa kate mais na zape champion kokota na mabala batute pona pesa katoli le rinyos ponde bokutana ki bolingana ki na yebite bolinga te so ka ini passer tantôt nous a foutu vous funda mtaliboso pona pesa raison na boy ba jewa alors luka bana ezaka bino so yindi alota ezaka bana bato nde bango ne batali dossier mo pesa bango bana zelanga mwana ozanga ya yoni na congé pana na sengi kamususu Pasteur John sikonde ezala ke ba film mususu bakomi azobonga mbongo na yo la sa ba faire na abomba mbongo po apesa mobali mbala kendo bala ina famille après na soke boti wakam te so moi ça sala bonga sala bien ça na posa qui n'est pas mobile à la laisse mais mibala mabene ba rembourser ba si ba merci ba pesa na mbwa nde mibali bena ba chaque fois combien de mibali ba tia ba si ba zemi
bakosa bango na chéri mwana mwasi akima nzela classe apesa confiance boy acha ezemi asundole na mwana kima combien de bana basi bazowa na bana na ba quartier otali mwana mwasi okamu fi akomi boy so oyebito finge chel azosala chel ne sengotin apeki confiance na mobali po akataki classe à partir de maloba mobali wana mobali yango alandaki nzoka anda venturier badi de là ndo l'action bandela libala nzoka pambo banda kota na ndobo ka akangama libela apesa ezemi poa ko gangela ko beta fi atali pe babengane mibali bele combien de bana mibali bana mababe na kisasa bazo tambola kata bakeba kopa oso bambongo na suka molili waka kufa kina moto libo kele ma on accident mbange tenga minzo ande mutu mabe mwana bato atia ezemi asundola père wana kamwa mwana tokolisi ya mwasi kaka moko tozozela bala ta mwasi mobala bien yo chezemi opepe ni 100 francs ba ko tikela oye osundola ye fi yango comment ça tam susu kindumba pale sa mwana osundola ye wana pona famille na bango confiance nyoso ba pesa ke balongola pa so se mesanga mobali oro bate combien de ba fi ba vivre bongo na kisasa akobeta te pesa makama motema matika na ba blessure interne akoma ko sala kindumba akana kite pale sa mwana ora ndimaka ta ko ndumba kwani na père mobali confiance mobali yango pa koma na mwasi mususu ora kendo tala ta mwana na ye wana rien kutsa moni mwasi yango wela suko finge na miso batu pa cholai o mtasala mababe ngana yi berer combien de mibali bana kisasa yo moni bana basi bo sala attention bolinga bilinga linga te boko sama na ba promesse minene te mbala lokutende to sala biso ba oyo alaction ma $10 20 moni ngayo na poto moni ngayo masolo minyo kuna na sipenda ya kiki ko tenga pesa shawarma mukolo moko ya chaque jour te na lobite ke bona mibali pe apofe balinga basi na fond normal baza siko bino basi bolinga pe mbala venir te so bika na lingio za to ko kende o muta manevre o so te ba kamana bokenda ki wa meme ngana ne pas kokona il fallait me monter na tchétché yo les shawarma te ngaye yo libabe oh libala malamu mama camion kende ka voyage musika soko talonga lingami ko kena moite omalika na parking avant fo camion aza sir na ye camion mabende kenda ka moi mais parce que kufi ba mona ba ide na creek nazo soma kama mike donc on avait pas ça périmètre donc mibali ambango mbango ba ngino aventure mais mibali si ba ka l'aise lingo netité so petit confesse ba bosimbi mabala kombe to solula to koma neti bango ba bandana mapapa to chola mais lelo ata ba soulier fi wanda kendaka libalo kondima takuta mobali na mbetu moke zangatina ya papa mobile lo habité moi sur le lingenga na privé que na linginga côté bolingo ezata mobala za vaurien na kopa ko sala selite so bozana union lipambole ko ya na biso frère ki obala mobali moko asisa ba université alinga ko likolo yo landie pona moi français na moi ande bazo bake mbalo pena mobala ko kotsa na famille yo anglais fana na monoko lokola mai mobalo pena so ta ganga likamia sa resudaka yebebele okene besingana kingo neti mutambu pan côté classe bien mais côté comportement bomba moi si zéro ofanda kuna mais singana kingo akia ofanda moi si rien nazo pesa ba périmètre naturalité na lobi kaka pona biso ke mbongo resudaka nyoso te nde mabala ba patron kabana te. Comment moi ça sombeli moi ça mobali moi ça sombeli moi si jeep ndako mais moi ça bomili ba akiminini oyo nanga tozolula mbongo so zaki suka nde mabale kufa te soki mbongo zaki suka nde ba patron ba kufa kafante na so pesa périmètre on monte ça mutema moto te lelo mukili même na l'église ebele ba ko monte ba tu kama mbongo so ça na mbongo nde nzamba yebio est-ce que ba tu nyoso ba na mbongo ba ni panzam rien mais na mukili ba odondwa sala attention linga mbongo na courage ya musala nzamba pesi yo soko zwi sana maila ko bomba bongo mata mais ko linga mbongo te ko kanga maboko lula mbongo na poche muninga ko koma muibi na vie faut ça attention soko ningo koma na 10 000 fois bandana 100 francs soko ba 100 francs ko belete concept ça nango lelo génération so doka na souci ko bonga ça toleka na musala faux difficulté côté partout même dans le monde misala les passe ko landa ba yana potonde batinda ba photo te na kati ba bomba makamba passe yo ti poto nde so kutela mundena nzabo tutanika prenez $100 yo kanza ka bongo sakana minde musu ba kuna ba pauvre fa na poto ma osenga yo na kama minde ba senga na poto surtout na Belgique ne ba senga mundele penza osenga mbonga bita mundele zoba futa ka tikera na Afrique compagnie so mona ka tem saka tombola ka musapi ba tio directeur na Afrique mundele ata yebelo tesa ko tika safa directeur batu peka ko banga messe na so mambala messe ki fa keke messe mais atoza mokonza mutu mwindi ba ondi mabitino na passe yo ba kombane bele ko ya pona batu mwindi balinga bitinda bango mingi te ngaka lindele mais bon ka mundela te ka messe François tininga na wenza messe François andi me pesa utanyo kama na meme messe François tindi poni mundele pour comprendre que tu as pasteur John ni te monara maman mususu bien papa mususu azana na alliance mais azo kendo bimana ba fille ya libanda tiki moi sanda
tant ya boa zongi bo na musala bakanga nga reta conseil no kopesa mwana mibala bo te mibala bongo eza ou bien akuti anomalie moko pa mwasi et ça lui a changé ou bien bizale na moko etumba mito et compréhension moko ebota inda baby ezaka pamba te mwasi musu boko bana mobali soki mwasi te mobali omona moko ozo sepana ba critère wana te okuti mutam su caractère moko boy et s'appelle sioté ya on abikeba ba mekaka libala lokwa mungu na biloko te et kokite wana risque libala so mekaka lokwa mungu a risque okene pe libala tek mobala ngopasa na mbongo molinga keto landi ne mbongo foje linga mobalo motema no esengi mama mobalo yo linga ta sa piaker famille bazo cholo omona ka ye ondima kutolonga na famille olanda e pe bongo moni oza kimia mobalo lingi na vérité ta so nyoko loko mona pasité mais mobile soko landie na mbongo pona ba $100 oyo ko semi horoscope ata ba getiko na ndako mbala sana mbongo mona ka kolinga kiete ngomoni ata na nzela wenzo mondo ndima ka mato ya mibali misusu berero on déjà tale belé na misu ba comportement mobali mususu o chama sina ndako makasi ko contrôler ka vie privée mwasi makambo eze belé alingi mwasa za la sointe soka teki masina liputa monika mwasa sokola tie propre ndokende wapi pona nini ye mokaza ka so mwasa za la sointe ati ka so uti musala ya kutaka mwasi na solo moto solo milinga na nzoto ndazo mwana ngo bien basi bele bakota mabala kikumbi anotage dimanche mobala bimisakata mwasi tabeta ne tourna ba kuna kwa balabala or mwasi na yo bimise beta ta tour na baba bo bimi ata bo beti tuba mobala makoko yeyo rien bando bala mwasi tika na ndako même kolabona ne okobima yo moko tiki mwasi na ndako foger berere ze bele mama mabala ba bêtise za trop na mibali misu basala te ba kota na compte kwa mwasi za courageuse asala ya kanga maboko kowela ko contrôler mbonga mwasi or yo posa na capacité ya ko sala mo mitiki ka pona mwasi en tout cas mama elekelanga autorité mobali uta banyama na zo vérité Adam na Eva ti basala na samba basomba rien mais Adam azaka découverte ando sa misala nate so comprendre pour Eva ndeni bakosa ke na nyoka ce qui fait Adam azako bima malgré tout muta misa to azalaka te manda obima moi ça ndotika na ndako nate so comprendre nga très bien nde yango basi siko pasteur John Denza ba conseil no kopesa na ba jeune o baza avandika boye tongo tipo ka kinga maboko atela ka ba ya pota sala elo te mais na poko mona yana te ba propre ake ko staffer conseil no kopesa bango basala ka mabe pe mabeti au moins na Congo ne tia 1 RDC commence aux sala oroya munene yondo sokonda o aza chômeur yenda za santé on a remarqué pour misala kisasa usoka kana kia musala ka komba kana kia musala kende ko kufa donc misala kikanga sabika na kia musala kende ko kufa okaka lokola tipo kiko matena ndete bo beta fimba bakanja pour misala kisasa soko sala ba monaka mbote nzoka nde ko katala comment mutazo sala ba foutier le 30 azotanga mbongo ndire koyaki atanga koksa baki soy abandela ba non ndire mundela kosie sala no yango wana azo mituna yango te omona kanda e yala keka na bar esila kaka qui ça pasteur John Dormi a biso la suka comme dernière question na tuna pasteur John ça va parents mususu fi mususu za mubaza mobali libanda mobali ana dakina mwasi na ye na bana baboya na lingi fia na libana fia na lakisa bolingo na bana wana mettons kaka kota na ndako mba bana na bakomba ndoki conseil no kopesa ba mama bo ça na ngone za partout ezandeka be compréhension ya mabala omoni mobali mususu aibo contrôler bana te malingi bolingo ben convenant ni kosilaka jamais tant que mukiliza kutande na mwasi oyo akopesa yo respect makasa lingi yo na vérité na bana poto mona pe misusu mibali misusu pe baya na bana basi babimisa bango bandoki babenga na bana mobali atira na bana babotina mobali ba titulaire ba oya utana bana mwasi mususu baboya bango to mona pe basi oyo baya na bana na ndako mabala mibali wana babima na bana wana babima lokwa bakaso ikudi ya nini bolbani kudi ya soso kudi ya maki to mona mobali abimina mama abimina mwana esalema to mona pe mususu pe ejwaka nango mama ezaka okwea na faux pour te nyoso to ko lo ba ezaka nzamba prévenir okwea na faux pour te sko pourquoi na faux pour te faux nini nde yango bo sala ba critère ya bien bo sala motema moto te bomonika soso na moto ba wela ba kitsa ba kabo le beli bien te malgré tout so le bangi saino na zolo tanto ko bima mabe bo yebite o melo zawana do bo zaka les bo zaka pressé te moni mukili za mabete nyoso to soko ke pressé okuta na pressé soko ye calme ko mona calme nazo ba no frère o sambela te nzamba pesa ka faire na motu tout atie na mukili oye waneza église ba kosa ka te
lipamboli ya kokota église ezande soko sambela ezande objectif siko ya kokota lola mais ko bongo ko sambela te mokendaka na parcours ya vie ko luka ko batela nzambe bafungoli yo elo bele bazangi ba pasteur ba prophète peut ba na ba professeur le kuta na bisi yo nyonso ezana kati ko tala moninga nga po confère que nga na lukuta be nga na ko yoka mena kipete nga mama na bisi yo frère na bina ko lobate ini doki nga to bisinga ke sataye na zakuna te nga lo uta na sata fara na obeta te lisolo te Petro sonne pe na pese mbota be na ko lenge pete ayo sata vanda zali felo très bien ndeni ko bien usa kota ndeni ba copine na bien na document no po changa oh tena kanga me au kanga me tala bio kanga bien te pone so kanga bien te talanga bien so kanga liko pe simba te au fait faire solo ko ja très bien ndeni rapport ba OK copine OK très bien na lekinanga po azaki la mu bakilai lelo le ka on foute ma blocage na difficulté yo moko ko bimo sala ngo ka blocage yo moko kolonzoto difficulté fio yebi po chelo ngina meluka 100 francs batinda yo comment yo koluka makambu batinda côté ce qui yindi okomuka opesa nga conseil yo za aveugle ba pesa conseil pena nga conseil ko na sani pesa nga conseil na misu social ka batina nga conseil te na ba pesa conseil ne ba saka na vie odi ko sali kamni na sando to ndure ba itola muke sutuki yango no ba saka na pesa ya yo bite que pesa challenge yo moko na libumu no potondo ko matonga za ko kam kotonda na kisasa so lelo kotonda na butozo kumisanza mondro lokoti mbo e na tonda ki Seigneur merci journal on a na facilité ya ko banda tonga na zimapa na midi ba lesinga na kese c'est pas ya ko na tondi tan na 18h sur toli anda ah Seigneur jure ça la kotonda pamba prière bon moni pays neza ba difficulté yo na so ko tondi fufanda ko mériter autant na tongo filer parti au moins na masi na ko pecho ya kabana ba utachigite yaka petit m'a fait tromper hier non bon ça va français pour benga yo bité ça mutam tant ko ina pota mana ko ba yaya ya na biso pari fo e fakati ndalar pona pecho na biso na petanga za sema boudin ya na ngoria mère na biso za chor mère na biso akoli so alia ote na mukumba zemi mo za charge te o zela mbongo ba tinda na famille o makota de so kwa mikanda leta baluke lo parti pole sa mwasi ba venturier na mi sereta mi ba kama rabino ba nga fait aussi échange na joyo nga kota mi sereta na prêtre ba pesinga na komboke machakado mais jo pe na mona ke mutu me mai tala o musa ta komo obudo même ba mili banga na kimaka te ma cheka be keba yo nyama na ko signer yo ayo ta yumo nyama na kite na beta e ta musa ta so kimata amona ba ta o na mona ko tro yo na ko bando signer bagar nyama zala wana mona ka kotina iba Schéma. Comment de la fin, na balanda biso. Te bambote na ngabino mingi. Vraiment na se abino base. To le pete yango. Mbote saka na ndeko na ngai William Anono na Strasbourg. Ye wana base bato poto ye wana. Zamba pambola na pesi mbote na Coach Gisno. Coach Gisnovic ye penza base numéro na ye plus 44 74 24 02 54 37. On a sur Betty Coach Gisnovic. Il y a penda tempo et oumela ba 40 ans. Dada. Na pesi mbote na ndeko na ngai. Zino ça fait là double nationalité en Afrique du Sud. Batika yo. Na pesi mbote na ndeko na ngai Nancy Bondo. Nzama pambola yo. Na pesi mbote na Matufova Anna. Na Stéphane Baya Dorian. Na pesi mbote. Et puis na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town Afrique du Sud. Na pesi mbote na ndeko nanga musiso boye Roger combattant batika yo na pesi mbote boza ebele na ba fan club nyonso ya Amérique, Océanie, Europe, Asie, na Afrique ba jogo ya ndola na Zambie batika bino ba joueur na pesi mbote na bato Lubumbashi bobenga kinga bato Uganda na yebi Maroc boza ebele bino bato ya Afrique du Sud kutunde na le bezate bino tout États-Unis base na lela bino tout fort Angola to le pete yo bande onanga Brazza bolobaki ke opasa 4 kaka oya na tour na boite to kozala mukila ya mukeso makokeza nzamba pambo na lela bino tout fort numéro nanga kaka 084 75 18 112 yango na baso obengi ti na WhatsApp to sana 4 et puis nazo saboy bande onanga ya poto on a pesa fan club ya tole pete ya France ba oyo bazana base ya ke nazo donc to ke en Europe o ba bike pasa mindele nde babi pasa tokoti masola on a bi batu mwindu te mindele s'il vous plaît les blancs bino na bino déjà
Mais on a ce qu'on a français, bah quand on a donné peut-être babi oh. Donc on a William maintenant on a bêti tout le peut-être na français. Actuellement on a page après si mindele babi mais non. Ouais ça mutu peut-être ouais ça mutu moko kilo. Ouais ngana bi téléphone na rembourser bango na mbote po kati bango nde ba osala. Yo zo silikana pesa bango mbote. Yo na sila kata $10 obenga nga opesa. Yo mutu mabe o suka na matia tango kota na pesa tumbote silikana ngo. Ah yo ça mauvais. Et puis ça n'a pas de pesa ngo avantage mo ça motema makasi. Tu es mauvais. Na pesi mbote na Patrick la Villonnière. Na pesi mbote na Emmanuel Harlem. Na pesi mbote na Émile Comon. Sans oublier Cyril Henry, Jérémy Kokédé, Ruffet Tati de Paris. Na pesi mbote na Prof Alain Mabankou aux États-Unis. On a prof à kilo batieti na Jeune Afrique na ba Paris match. Tant on a le avec beaucoup de respect. À côté de cela, tu l'as pété. Moutou mounene. Voilà ma sécurité. Nzamba Pambola. Na pesi mbote na Dr Guy José Bokotou de Strasbourg. Na pesi mbote na Ernie Catherine. Ma partenaire qui a tolé pété ndenga mindele. Na pesi mbote na Marie Brassa. Na pesi mbote na Elodie Chimiter. Wana ba membre o ya ma sécurité na biso ke na biteke ba l'équipe bino. Bangonde baza souple. Vous comprenez? Vraiment Nzamba Pambola bino nyonso na lela bino. Vraiment na ibité ni na loba. William Anouan, merci na makamozo sala. Nzamba Pambola. Bino nyonso na chaîne na biso ya Mère Fashion. Na yomoko FBI. Sans oublier caméraman na biso. Maxime. Vraiment merci à trop. Sans oublier Pende na biso. Cédric. Vraiment merci na tanti nani. La douce. La douce. Et la douce. Donc ça va bien la douce comprendre les cas. Vraiment. Les gens tout monde boyer aller là fort vient na biso mon boyer assez peu en mot général. Abika ceux qui au PC moi boter ça les bien. Mon général Jeff Makaya Tata Bilanga na Dallas. Et comment Makas? Mon général Jeff ceux qui Tata Bilanga na Dallas. Vraiment na moni place ça. Merci à tout le monde. Bino tout fort maman na za mutoba tutu. Quand na chaque fois rôle na ngeza ya 0. 0 c'est la chiffre malinga maraté pour ça 0 mais ça on lingo 5 mbongo na rotondi c'est na sima pas pesa chiffre na kilo Nzamba Pambola na lela bino tout fort vraiment merci à tout. OK, merci beaucoup. Merci vraiment de bozaki belé Yolanda biso. On a embelé bino pasteur John hein. Toki tolia pété ma comme sous toyo karato c'est quand même to pratique. On peut ma terre o était à biso ba jeune était à ba maman était à ba te belé bédon to pratique on peut un sous donc tous on ka ba aventure té to c'est après ça vraiment toli vraiment ya pété zo côté et fortifier à biso ba jeune fille ba jeune garçon ba nyos ba zala wana ba yo ka tolia pété en tout cas vraiment to pesi bino merci na ndenge bo s'abonner et belé à la chaîne Mère Fashion de Nanterre wana bongo mon général hein mon général Jeff Makaya Tata Bilanga na Dallas bio hein l'homme du moment Bambo Tebele joyeux anniversaire aussi à mon vieux hein, Serge Kachamal Mbotama est là donc bakala mingi té to fêter vraiment joyeux anniversaire merci pena bino bozaki ebele Yolanda pasteur John nzinga pasteur John bandimi nao témoin na besoka ki tola peut ça passe mo soki lobami batutu fo batonda na remarquer même na batuni so sanga na kisasa na wenza gambela bachaki me plein na victoire na Kapela na liberté wapi miso babenga kutu na Lubumbashi awa tozotala ngo se totie batu plein mama na bangola miso bakoma fota na ciné oye ba ciné kufa ya kalba totia batu batondi moni na ngabete la tolo te po na ebi sérieux certain ça qui cité te kisi ouais omoni to bato kisi bakansaka na za kutanzama batanzama bakansaka na za kutakisi so na côté nini na tuni bino nyonso tuna côté nini boluka ngo to boluka côté donc na lingaka bino nyonso yande ke eloko nyonso ezaka na tana ngo na za bato nyonso tala formule mateya na ebinde bachaka rankini te tous les mutata zona mission kimbangu catholique protestant musulman to na nzambe moko to inana te to zila na porte alola banani bakokota te examen d'état tchaka fia mutu à l'aise ngato sambela kana benganga na koya église mutu saka motema église la délivrance délivrance kana malobande tolo babutango comprendre sali simbi déjà prière muso afana sala prière saka mbongo te batu muso et puis na remarquer qui sa kotongola ta ba pesio na quartier bo sala pango moko botalana avant que no sala ngo bikila boka no mbonga libende pesa en effet et bele bazo tuna ngaba technique de changer méthode passa nazo pesa mla réponse à likolo po bo sana stratégie te makambo si balobaka wana fo oyeba kaka donc boloko moto asala so bakomisa so batina suka risque okomprendre aloba wana bobota motu bolinga te bima tina suka bongo mpe se fote
so zo saka na museleke te suka na place apesa ko confiance collection Alexandre Loté pour mona ninga soir pour que soit nyamo soir kate saka na fene ma casse que les nyama soir chaque jour comprendre vraiment merci beaucoup hein, merci beaucoup vous avez vraiment ébélé à Olanda biso hein. Nga déjà bon Kadidja la FBL de la presse congolaise na moni bon le sous mon général Jeff Makayabo tata bilanga na Dallas bio na bio vient na mon coin boss du moment l'homme du moment aussi. Merci aussi la meilleure fashion de notre moi Sinzambe. Merci na papa Roger le combattant. Là que beaucoup passe papa Roger le combattant et bien. Na bien qu'on est tout seul, on est très bien. Voilà ndiko mo vraiment kitoko son habite sur très bien fait beaucoup de respect bien se plaindre tous les pètes makasi vraiment na landa ko passe ta courage vraiment na habite ni na loba. Merci beaucoup. Merci aussi na maman Mylène, maman Mireille na Hollande. Merci aussi na Maman Belgique 2, merci Nabino surtout Bozali qui wana ebele kolanda biso na moni bongo mon cordon Peggy Titan, merci Bisika Ozali na moni bongo sous Montréal Darcel Mukoko bambote na pe ebele bambote na vraiment ebele na batunyo surtout Bozali qui wana ebele pour na kolanda biso ezali ki bongo la ebele bino Pasteur John hein ngana bino tokutani balasima bo benga ya pesi numéro ba o ba sepe na émission maté ya pesi donc bo benga e pour na encouragement pesa la bien non sepe pe na ba o ba besoin encourager ngana privé na compte Facebook nanga en tout cas vraiment merci beaucoup naza ya bino na moi na bino na ya na bino na leki na bino Pasteur John pe azabe pasteur na bino zote to délivrance mobimba yango chéri moko ndenga lobi donc ngana bino tokutani à la prochaine occasion bye bye accompagne façon to lo bawana demain na Congo mama na pesa garmo batu baluka te moi raison soka fandi c'est ta fufanda kuna bango ko satana kimia ko koma lobi na tongo za bien ki ko forcer na ba compagnon mama ki sasa ngambo au moins mutu mama ba compagnie ça c'est puis plus ata ba frère mindele et ça ba mindele té mingi ba ya ba mindele on to so pesa respect ah to ta ba on a TV na ba pays na bango ba mama na piaker pays loko la ba libanais bango mono ba liaka bien té de so ba ya ba communique chef yon ba monela ka ba yo moni mundela ta za zo ba tanga té so ka ika na Afrique so moni ka ba ta sana mama wa moko boy peu déjà moni mutakola bien akamara to so moni mutatomba makulu au moins on répète mundela so tomba makolo ta sanga mutu to ko saka sana voiture tiki na ndako pour mundela mwana ko sanga mutu ora ke makola solo mais so mwika mundela makolo e ya tiki voiture na mundela pesa tiki voiture oh rien pas ni voiture utana bango mais na batu biso batu mama nazo pesa ba périmètre yo moni ko zaka champion ko pesa batu fautité et puis mingi ba fa na ndako baba mama na courage mais bureau za mutu musu copine ko na tongote afanda neti na sanzete njokande biton bo mo ko zeba njokande mutu est raisonné. Et Robert a dit que tu as wapi mutu biro. Mutu musa fandi boy mama so koti na kata mutu no ko bunga po sangi sortir bime. Tellement maman na do na mutu ne so koti boudinga 100 étages. Bando mato kitakate. Bazawana. Kisa so so monde. No na fifo ke ba musu pa bima tongo. Musu super do mbongo na mbongo utaka na kona ngo. Mais na ba chef aka ke côté la pe ba to poto za mabete. Po ba ya poto bango ba comme ça poto lokola réunion na bango ba to Afrique on dirait ba to manka na te so comprendre mutu mo azaka ça qui a bien so comme na poto ba mo na changer langage échanger et lobeli échanger makambo échanger ndenga famille hein pour nini ba to pe Afrique ba lekisi ko déranger mutu leur nyonso yaya etinda yaya foger elokana mabe mama mutu aluka kate pona ko senga za ka champion luka mbongo mo na passe ya mo po na kisaka ndenge nini on a ce ça yo vie il fait la force so za na famille okenda libanda côté moko soka simbité er nyonso benga kata mutu moko appuyer secteur côté na nanu te ko za kata ku falu ka pepe na poto zuna mukanda te salite mais so milera photo zo tinda ba photo moko moni Ferrari ba te vanda pa mundela koti na shawarma yo kuna uzika photo mbang cheli boseli ko nango pa okangi photo ndire ya yo okompe ko na tala Ferrari na sombi nzo ande ya yo te omane ba liabino bele bokufa bongo no yenge na vie fausse na sembo zala courage ce côté ba bengi so za nango pesa so esa peut expliquer ya comprendre na lo babana yango mama vie eza moko za tala moni mukili conseil na pesa beta calcul biso tout na rond point mama kende sime mukoto kende sime cher ko kunda mutu na telemi na tali tout est vanité yo ne sende ko mo yo ndikola tomba ba ningo zo denda bozema banzemu yo ebite ko koma pe camarade ne lo bite mwe wana yo zo denda liko tomba muninga. Non, non, on était en 1978. On a combien en 2019. Par contre, on a pire. Où est le retard à combien pire partenaire. Ah oui, on a Kalazala. Mon quartier, on a été jaloux. Magito Solarate. On a faux. On a un cadre, on a la chocho où on a partenaire. Si on a un mutasika, comme il doit.
omanda tomona nge kwela pe bakomatela kako seruta nazo biso sema cimetière balobaka te mais bomba makambo minene vie ekenge soko olingi obeta kara na mokili soko olingi oforce to te to moto atyoli ofandaka beta calcule baki patron tolulaka toza bapatron un jour tokotaka na cercueil na patron na mobola biso tu quartier moko pourquoi patron soki asombi bandako 5 akufi bakundaki nsima ndako na ye moko te mpo ezalaki propriété privée comment moto asomba ndako te botyolo azanga ntina 50 api akere boye na boye mokolo akufaka na patron bango nyonso to ate bemba patron bake na 100 personnes ate bemba mobola bakeka na ba 2 croix rouge comment na kati ya cimetière bakenda kokunda bango moto atiaka fiere na cimetière aza te comment moto asombaki ndako te na moto asomba ndako bakekuta na quartier moko mais oyo asombaki ndako te kuta azaka na avantage vie bokompara bato kaka na mokili nsima liwa tout est vanité kobetaka tolo te soki moninga azangi to yo ozwi eza teke soki azangi asepelaki azanga aforsaki me soki na limiti batyela ye adeborde ndenge nini na te soso comprendre ndi yango na role motu mosu akenda mpe poto te me nzambe asanaki sasa azwa abonga te mafutelaka soki mpe pana kozwa mpe tike olie fufu ape na mwasi azobotisa bana na maternité likamba $300 akokoka te me mpo na futa bana minerval abundaka na bango 5 ezosimba aza mpe na aide ya motu te na te soso comprendre vie keba na vie ya bato fille wana azalaki tiel yo oyebaki makoma mwasi akomanda soigner relation akobikisa te na likambo ya conteneur ya quartier en point chaud so abika oyo ana nga likambo na maye est-ce que pas commanda mise mwasi apa pamba na quartier mbende bosakanaka na makoma mwasi mokonzi keba soigner relation surtout mwana mwasi nyonso bongisa na ye mwasi aza na privilège mwa kaka yako ko ebikisaka trop so oyebi te ye mobali bakote miso bambate olongwe mwasi ayikana boni ko yana nga tati mwasi akofinga motu tina suka kaka mobali soka azotabika ifingelo eza ya bolingo na suka pe numéro efandi bina file na te so naloba nini zonga mwasi aza na 85% ya vie akobonga na facilité par rapport à mobali mwasi okosomba tv oza te radio oza soki na toli te na ntongo na poka ba okomi nyonso ya yo eyebisa mo babima na okomba salon na nga bamasa tv esomba biso nte toyebaka mpe tyo ndeni akomi propriété privé premier ministre bozela soki alingi novela asisi botali match soki aboyi botiki ye toke na coin mais te vo ntango tosombaka azalaka te akomi yanga to ekomi ya ye privilège adam kabelaki yefa mokili yango tobeba na mbuma na te so naloba nini makambo na aloba zonga motu tambola na ekenge sagesse kote basi baza soigner relation babikisaka na batio ebele soki oyebi te mobali aza makambo makasi mobali aprouva tukana na mbongo bakoyino mpe na mbongo no babengani mais mwasi akoya afingifingi na suka yo mpe akomande aboni boyeko tia numéro ye nde maleki bokende ndako komande bimisa afa boye mutu alobaki mabe kende me nga napiaki mbongo laa na kasho mobali makila mabe mobali Pasteur John sikoyo nde ezalaki mwasi mosusu babalana deja baza deja na couple na mobali na ye mais ntango ake libanda alingi ne mobali mosusu mobali mpe ake kuna alingi mwasi mosusu me baza kaka na couple na bango conseil nakopesa na bango te conseil wana te se bango batya hiérarchie balinganaka mama badefo ebimisaka libala mpo bakaba na bino bokanisaka koyiba mbongo infidélité te makambo ebele eza na kati ebongo soki mwasi azalaka na posa na aire ya voyage akoma matadi mobali asukisaki na madimba asalani na te so naloba nini tu ojwaka role nomona mobali te kitoko diplomatique jeep mais kote makambo ya bolingo fufu ere nyonso ka fo atiaka mondongo na sa masoko baza ebele mobali moko koma matindika fo batindike tro vapela naso bano baza ebele tala nalobi na ndenge akodi tala baza ebele combien de mibali muso mwana butu bino bolali mwasi azopupula liputa kwa pemi na box simba koto afese koya akoki te po akoma voyage ate ya pulingongo ya suika na kasangulu incompétent mwasi atikaka fidélité po tia ebaki non adémissionné nyonso asangana ye na mwasi mosuku abwepoko apanditi nange ekolamuka ye ekolamuka bino nyonso bato bampani yo koye na faux pour ye mpe na faux pour tu ejwaka role babetaka liso te eza baseka mitema me ngai atandi polele mpo babitunatuna okompane nga chema tu wana mpe ejwaka role na bafidélité wana eza seférité so babisaka pota rien yango moni fo eza compétent bala engagement charge na yo ebo soki ozi chauffeur linga bavoyage ya bakongo mpe se fatire suka na kisasa akosepa na voyage yango jamais linga mutu na voyage na yo na te so naloba nini zonga infidélité elobi ebele yaka likama mbongo te nyonso na kati makambo si naloba na te so comprendre nga mutu zala ekenge mosusu mpe entretien mosusu mpe entretien ezalaka te
basi ebele bakuti mbala traité te mobala te chemise ngala to tikiye era osenga mbongo champion mbali beja mabe naso bano frère moi si pe mususu a traité ça te mobala uta musala ekutone lambambo basi mingi baza ba jeune fille ba comme lokwa ba mama na ndako mabala de lokwa mobala zanga mbonga peki mbonga mukemi mama wenze bandi même tricot ya 200 francs otambola rende bien te ba wenza matete ba wenza gambela tricot ya 200 francs ça olati pende ba kuma penda Johnny Bosch o senti que ekoki yo pe so le bipete ba kantoke utifi wana libala hein attends bala pe ko mbongo te ba mbonga wonze bini ba degena te 100 francs 100 francs kantoke so bata zazu linzanza zazu za ka 500 francs ba chango lokwa ninyo ojuka muke changa na suki cha kutu suki lokwa mundeli ko cha mingi te pe ko benda suki otika kofu tena beso ba périmètre ba yana biso ba chango nyoso ka se pesa mobile na butu mobile la ko ta moi solo quoi moi bien soko kite cha nyanta ba moi la maman ko beyebi so mon mobile makam ndenge ne kende so ba robe de nuit ka tango biso lo ko robe tongo na taille la tele na kata salon so ba telephone ba ko telephone ba lokate ma nango libanda te celle na kata mon mbala so petit non uzo tumu na ba folie ma fa na ninye ya yo bi schéma te yo ya ka lo ko sa ibana pa ko le kana so milinga fufola mbaki na 18h bon mobile so kon kele lo ko neti mutuma uti wapi kuma le ka kuna on se met tena la no ko betena ke musala 5h azo kon kele o sekolite so la milinga nya pona potele bana 3 akoboya ngate faux akolinga mwasi pembena te ka bangwa galette aleki on a propriété na so ba no vérité moi si faut ça na moi temps contrôler comment ba périmètre moi si faut là brosser pour bise mo balo linga te bise ko ya we bilere ko ya te na sa pongito ya kotala brosser kaka tikanga là le shawarma là le c'est la bise na so pesa ba périmètre yo bi bolingo to kota bolingo mengo mbala kimi yo mo masala na ba position ba shawarma yo bi schéma te ko la ko tu ba to mi sata jino la to ndo bana likambo mulunge pena kisasa na ba jini o ja bana attention ni na to mbonga bonzo ko kita nga 500 bo potana oni bo defa na tiko pendo sona na kanto tamba na moi na kela na restaurant moi si mabe un fidèle déjà vend yo bi schéma libala te na so pesa ba périmètre moi si faut ebine makambo sala na lo ba nyoso panga ba kundoli kuna yo libane kufa pona bongo ko tamba ngai ba boyinga yonde makomba bina bota bana muso comme ça mon affection et moi nanga ata mobala na so kana mwana te zo le la trop ninye za talaka kuna na se talaka na se nga mobile ndaku na ngoma ko matana ko na se tala bokabi mabala mobile oti musala yo zota no théâtre hôtel novelas mobile yo zota na téléphone nazo ya te talaka nga kolonda kuna yeme sana kati ya ozo naviguer ozo tala nani nga libale ko kufa baga mariage na ko boto na kendo pezango nga ina ko peze sakana nga tiens combien de filles alors ba tchali bana maseki bazo forcer babala bango me balingi mibalo balingi bango te asepeli ba honorer ma keli bala lingi te obunga te kana fête ora se pena mobile ba abalié confiance na bato fête ka koleka mobile tala bisa zo pesa na mutalibanda lokola longwa te milu imu mbali mama na ngana honorer nani on total faux. Moi tu sais ko balo comme domaine privé yo comme mobile lingi so na lobi lata roba milai lata po se perisanga yo peso obi nanga kata ka kofo na ko kata kofo so peut-être mena tangu tu mafuta mbila parce que na fidèle na yo mais mabala le lotin on moi si ya salibé ma so réclamer bon déjà nous sommes déjà mais ezo simbate libala besaka ma yo mabala na biso zo kufa ka avant mabala kale zanga ka titre zanga ka mbongo moi si mabala bazo kuta lokwa na match oyebite babale lo masi ba ko tigona ba parents auti mboka to bale lion bazo banda libala lokwa siffle match prend bolingani ba moko maman pe boto sandi bale libala pe umela sans discussion mais comment yo tcheli to comme longam libala prend et umela oya ko tcheli to e baby ngana yo mo makameko bala na mboka ba fa so mboka na osenga so mboka fona bala na mboka mboka minda pete mboka pende akati oui basi mboka bana quadruple respect soka zo ya nyonso bien okopesa mwasi mboka 10000 keluka lipapa akendo somba la goma 8500 bi mobile chana kesi tala mwasi fidélité tala mwasi ya kolinga
On qui me dépense. Non, c'est biso basi asili yango wana zolote nzela. Mwani kamke fifi ah matondu. Ngo na musala bakoma nini kaka non na bala mwasi yaya. Ozo mwesa bino yo mobala ko tanga komona nzela. Yo mobala ko tanga komona bakatana libaku. Azo madi so na tango ndira mfutema. Matigo na ndako. Oso na tango ndira mfutema makambe baby. Nazo tala. John, so to bete non sula ba finde ba fi ko mbuto ba ninga mi ba so bete ka so ke na mobile na nga boye asele nga boye mbo mwa ka beto mo sinzo o pesa conseil ni ba fi abo te sala nango mama makamane ya ka tro no mona ba fi ebele ba zo semi école ko ma solo ba ninga ba kenda ka classe fi wana sana ba ya na quartier ma solo nyo so ba ya ba beta ya kenda beta ngo pa ba camarade non dire sali milaka ye ngabino mbena ngato bima ki to kende wana ba fi ebele ba zo ba zemi na be école ba kenda ko meka ba zo ba zemi fi wana tambo ko kutana ile ki 4 ans camarade bota wana misa to ralba ke kasima solo ne tinanga na so semi ngana bota bongo yo ngana bota te wela ni yango influence maloba e bebisa baninga ya moni zaka ne kenge na ba fi obeta ma solo ba copine qui ça c'est comme na piaka so ko si mobile so mona ma 100 francs na bi 100 francs profiter 100 francs bolingo po ba si ebele ba so na mbena ba 100 francs yo zo nda 100 francs yo ko so semi e komelo ngam yo moni bana mingi boye na bango sa programme olinga mobile to landa rimbongo ayeko sente yo e komi ngam ozo boya kolongwa zemi ko ba peso tolike yo na famille na soso ngolisi ma ko kufa tala ko bango boti mwana donc bota mwana olinga ete mwana ngo pesa donc mwana ka mwana ngo pa makamakazi mwana oyo na ibo simba te expert ko neti emana emate balana te o mwana ngo bana ngo makamana ba kango déjà bana ngo makamakazi ko tangi se classe bo azokate ato sur les 5 mètres azaka le cheki pourquoi nyo so passe pas nini olinga ka ete ya de mwana moko ko lia lokwa mukolo so ko sondo ko sabatinyo so balesa kai bino bosela biloko mwana njoka nde mwana ya na tembe azo tenya moko bandali bumu azo tenya moko ya manka ba olinga ete na ndenge naye mwana mombasoka sumbi ate bo pakoli nda kuna clean ko tika solo 3 jours mututu fa remarquer que solanye sala kia solanye mwana sumbaki lobo kuna te solanye ne chronique boy aya na ndenge tembe bolinga ete pa la tibino ke na ye au mwana na famille longi bala na te bino bilongi boye mwana elongi boye ozai na tembe loko luka kinga ye susika oke na mwana délivrance azane ndoki te ayaka na modèle boya ke pa bakami bino omoni faut ça attention tamba ne kengi mais soko lingi mwasi pe olingi mobile na zema cheli yo mwana na taza zoba ozaka ne sengo kola poni alinga maki na ba parents na te so comprendre mais faut ça attention ke bana ba zema bana ba ya saba senga bango yo bana misuba yana mukina comme depuis na remarquer machine ça ka bana kota Congo ndire baby et machine on ba pem ça no ba tia graisse no te ba bota te ba kozanga ko bota avo bota faut kata na braza to kino bota na ngola po wa ko bota kama kaka donc machine zo bimisa bana na donc ina ebité donc bana ba komo repé éducation mabe faut ta machine bana e baby ba to zo fournir bana na ndenga degré boya bichacha bana msuba je ça programme ange ngata ko to mwana leki bon na bimi dana yo akei tala mwana ba compter te aena mukini manka bazamba to kengera ka ete mwana eka biyaya oka apesi bino ngamo na famille donc te on kasina bisondo na bisondo ba vérité eza makamoko ya foko yeba donc soki biko tambola te okanga bato ebele oka bayina yo okosela bamama na bino mitema mabe bandia na ngai baparent na biso nzoka nde yo moko yango moni ntango toye mokili talaka bato baya liboso so bapesi yo conseil yoka so boyi koyoka etikaka baconséquence moko to ozokosa komela ngo lokola bombe omona baconséquence na so bano vérité mokili eza bien biso nde tobebisi mokili po mango ebotaka depuis Adam na Eva manga echange te manga tilo ezalaka manga seki mokili ya bien bato nde baye kobebisa mokili conseil napesi yo yamoni keba na vie to tchaka eloko na place nango soko za na pose ya kosala likambo surtout likambo ya libala mama talaka penda mutoli po mutu to ezala na bakritère ya kolingo ya lingi même mobali même mwasi neti nga so nalingaka basi par exemple ya mike en attendant so baza te na kobenga minene te ça vient basi ya minene attendant so po lingaka mibali ya mwa minene loka baza to kanga manoya muke pa na mbongo okosala erreur yo landi mbongo me na bolingo lingi ete na to so naloba nini tango bokotia na zemi manka eza kwa chauffeur mibale mususa lingaka remorque mususa lingaka voiture muke siko soko ji ya remorque pese voiture muke akopousa tant que chauffeur mais na mutema lingi yango te pesa catégorie na ete nde mabala pesa ali mutu mutalingaka mwasi selo guna ye mususa lingaka basi ya minene le pas na so basi ya minene de bien nano alingi te déjà baguna tant pas mona minene ndenga lingi et concordé
ozo mona mais siko lelo so mona mtakomika o balanga balikaka fo kebana wana bomba retardement yeba ki okia libala ya nyongo suka ekopema lokwa na match ekopema mi-temps obali bo opema mi-temps yomoni mabale bele komi na mi-temps bolingana ki te saki ba posa nzoto 5 saki bino tombe ko timbela ki yango te base pona ba chef libala na ba posa nzoto sama ka mibale libala eza bolingo ya amour olingi mwasi na ba posa nzoto te mais olingi ka nde motema senga po bandumba basaka na ba prise 8 basi anda ko prise moko mais comment to zaka na souci basi anda ko kolika bandumba o ndumba za ba prise ebele et puis ndumba za propre l'air nyonso mingi basi sango tanga pe bandumba mingi na lingaka bango mi pona leka nzela wana mingi nazo ba no frère na boya musala wana me na lingaka batu wana etikana pe na mutu pona mona ba propriétaire bandumba na ba sase na courage na bango lekelanga moi ça ndumba boko soneka muniti pardon ndenga ndiko sala ba traiter ko akolongo sapato bando so anyoba pio ko kato manzako ndire bana ina ozomona kela traiter bolinga kana minute ponduma soko peseka mbongo na okokaka bo kombe ote boyenga 10 bon problème te l'accession menga 10 yango ma directement na kamdi bon ça no chemise fungola kolo tia mona trima fan de lion tala ndumba libala komia 6 ans 20 minutes libala kumelo kwa 6 ans yo bandika non exagéré hein ozomona déjà ça va les abinote les nga masika mama lobaki ni yo bité za libala to bala mama nani ezali kama mama boboti bana misa batu pesa ebisi na kana ngasoni ba ibite bo pesa na kabisi tala ba jangu biloko na ba hypocrite jamais na te so comprendre nga na so pesa ba fait faire na vie fo yeba makambo fo za la mama courage mukili mobali pesa zo linga mwasi saka na mwasi 100 francs mabe mi bali bo tshaba sina ndako kumo omotangela mwasi ndengo lesa ke lokola prophétie yo na lesa ko na janvier boko mina jio komi pierre zo mettre ma cela j'ai pas fan d'aller que la prophétie akonda pona yo mi ba mpe ba courage ta pecho na beka wanga nanga na kita matama pona yo na kufa na sa respect na te so comprendre même mi sécurité balia ka ofele mais ba soso basi ba pierre confiance na mi bali po mi bali balé saka bango koto mbala kenda so atelemika koko apandi makolo bomona tombelo ka tiki so sa masi habité openda chéri tito zoya na za ye omonte libala kala basoso libala soso soke umeli bakima sumbangu te so teka lipeka so sa masi direct ngumba mi chéri yo mais so libala sika ba mata ba mir mona so sa masi zo kima kwa nini oka bolingwa sika a tester so ko na challenge na te so comprendre même ba nyama bakanga na mapangu te ba za rappel fidèle abiki ombai na ngande ye vie mutili fete ya biso conseil na zo pesa mukili eza bien so me mengo mbangu ko sambwisa yo so ke nango malembe okokoma so respecter nzele sengi okozwa réussite osambela pokota lola mais ko bonga sala courage ate so comprendre longola soni kota na musala chaque qualification pesa ka réussite mutu mtazana na domaine na ye mbongo euti bureau na mbongo euti na makala nyose za mbongo na wenze bapona nanu ya cravate te baboy sima bazuya ya WCT tout eza bon sala courage compétent base difficulté ce que yé ezaka ko la formation nzamba lexaka pété yo tala osoki osaki fier era piaka nana pesi yo mutute ce qui fait bandela de vie mais ça va pas se muser même mututi a kufi pe wana ezalaka nango pe na ba compte na mama mukileza ba rando na ba rando bibembe mingi to mona na nzela to pesa bango faute ndoka mikuma na nde bomie nazo bano frère baliwa mingi to mona to bani combien mibali ba tshaba 6e mi bakima fiwa na ko saki ndumba wa kanaka te est-ce tant basanga na famille na bangata basanga soda ko kanga yo so bazo regretter pona mwana bango mwasa ile bango mwana moko bébé asanga programme combien ba papa ba yusi ba koko moko sa programme koto kenda una lipa mbolo ko yate ata ba lobelo côté iswaka bango koto osoma asoki na soka masa na soka mbongo mena comprendre te faut sila ba lobela ko mono côté moko boyo ko mama la laisse o kama ka be akufa na moto e ba tout na moto fia garçon na kufi na nini makamba sala mwana na yo tiki beta ka tour pesa ka ta moi 100 francs ata par mois tindaka esaka moi bien na ofungolo vrai keba na vie ko saka na vie te makila muto za suspect bako réclamer bana ka so ba komi mikolo ba komi na ba titre le o mwana nga combien ba père bana balabala batambola ba ko senga mbona nze ko ti ba bota ka te ba sala bana ba kana itro bana ba lingela irando e inda makambe beba so mutasalo mabe olimbisie me ba ke ozane garde na kosi sala attention na vie soigner pe simba kozaka champion kotalisa mabele kate ko indela yo pe mususu mobala pesa ko bambongo pesa confiance abotano pesa bambongo era mazali na mbongo lingaka ye mobala abotano bana tanga komaka piaka kweya obalukela yo boya na kanai
okosa kosangisa famille ranyo baboya mobali nzo ndepo developing mobali moko msusu moni berere bosala bokoboya mobali oke kote kuna bepa mobali ngona sima nzambe ko pambola kote poke efoira na mona mobali oyo nzamba apesaki mwasi wana mbongo ebele te me ya kimia mwasi aboya kelenda mobali ya mbongo bazobanga bana musika me na mwasi kuna libala singa na kingo alata sapato adin bazokumisa me numéro na ete nana zonyokwama ye nte so comprendre keba sala eloko esepelisi motema neti nga nalinga mwasi na ngata azaki simbi ya bino nini bolingo na bino kuta botonga ene nga nazosepela naza iniki nga moko esambanda atake voyage mutu akotungisa ete aza yanga nde yango nanisu macha makaka te botyanga misa oyo nakoma nabela mikono opo na bino pena na pikime nakozwa mwasi apikime kuna na bokutu pena bokungu ikela nakoya na yao o nani ye natyei bino litoi natindi bino mpe boyaka kotala nga te mafu partenaire na nga mama abana nangi nalala na kimia naza sa témoin na bomi ndondo oyo na oyani soko otala efo tia soli obwaka soli na tolo beta bo masi na oyana soko omoni efo obwaka soli na tolo mamai namoni nini omoni ye sheri na nga tokei bana na nga moko nana boya bana babana na nga bana na nga mikolo ka bo pona bona zala lese nanga o inda na oyana formule moko bino tuboza mama ye olingi nini so zande onanga talanga kotala eti asa sima nanga Pasteur John Doromi a vu son asuka comme dernière question na tuna Pasteur John za ba parents mususu fi mususu za mobali libanda mobali ana daki na mwasi na ye na bana baboya na lingi fia na libanda fia na lakisa bolingo na bana wana mettons quand kota na ndako mba bana na bakomba ndoki conseil no repesa ba mama bo ça nango wana za partout ezande ka be compréhension ya mabala omoni mobali mususu aibo contrôler bana te malingi bolingo ben convenant ni kosilaka jamais tant que mukiliza kutande na mwasi oyo akopesa yo respect makasa lingi yo na vérité na bana poto mona pe misusu mibali misusu pe baya na bana basi babimisa bango bandoki babenga na bana mobali atira na bana babotina mobali batitulaire ba oya utana bana mwasi mususu baboya bango to mona pe basi oyo baya na bana na ndako mabala mibali wana babima na bana wana babima lokwa bakasoyi kudi ya nini bolbani kudi ya soso kudi ya maki to mona mobali abimina mama abimina mwana esalema to mona pe mususu pe ejwaka nango mama ezaka okwea na faux pour te nyoso to ko lo ba ezaka nzamba prévenir okwea na faux pour te parce que pourquoi na faux pour te faux nini nde yango bo sala ba critère ya bien bo sala motema moto te bo monika soso na moto ba wela ba kitsa ba kabo le beli bien te magetu so le bangi sa ibino na zolo tanto ko bima mabe bo yebite o melo za wana do bo zaka les bo zaka presete moni mukile za mabete nyoso to soko ke presse okuta na presse soko ye calme ko mona calme nazo ba no frère osambela te nzamba pesaka fe faire na motu tu atie na mokili oyo waneza église ne bakosaka te basa te lipamboli ya kokota église ezande soko sambela ezande objectif siko kokota lola mais ko bongo ko sambela te mokendaka na parcours ya vie ko luka ko batela nzambe bafungoli yo elo bele bazangi ba pasteur ba prophète peut ba na ba professeur le kuta na bisi yo nyo c'est na kati ko tala moninga ngapo confère ke ngana le kuta be ngana ko yoka mena kipete nga mama na ebi so frère na ebi na koloba te ini doki nga to ebisinga ke sata ye na za kuna te nga lo uta na sata fara na obeta te lisolo te Petro sone pe na pese mbota be na kolenge pete ayo sata vanda zali felo très bien ndeni ko bien usa kota ndeni ba copine na bien na document no po changa oh tena kanga me au kanga me tala bio kanga bien te pone so kanga bien te talanga bien so kanga liko pe simba te au fait faire solo ko za très bien ndeni ya rapport ba OK copine OK très bien na leki nanga po azaki la mu bakela yi lelo le ka on fute ma blocage na difficulté yo moko ko bimo sala ngo ka bloquer yo moko ko lonzoto difficulté fio yebi po chelo ngina meluka 100 francs batinda yo comment yo ko luka makambu batinda ko te so ke yindi o ko mo pesa nga conseil yo za faible ba pesa conseil peno nga conseil ko na sani pesa nga conseil na misu so sala batuna nga conseil te na ba pesa conseil ni ba saka na vie ori ko sali kamni na sando to ndure ba ito la mukyo sutuki yango no ba saka na pesa ya yo bite que pesa challenge yo mo na libumu no potondo ko matonga za ko kam ko tonda na kisasa so lelo ko tonda na buto so kumisanza mondro lo ko timbo e na tonda ki Seigneur merci journal on a na facilité ya ko banda tonga na zimapa na midi ba lesinga na kese se pa ya ko na tondi tan
na 18h sur toli anda ah Seigneur juré ça la coton da pamba prière bon moni pays neza ba difficulté yo na soko tondi fufu anda ko mériter autant na tongo filer parti au moins na masi na ko pecho ya kabana ba utachigité ya ka petit tu m'avais trompé hier hein non bon ça va français pour benga yo bité ça mutam tant ko ina pota mana ko ba yaya ya na biso pari fo e fakati ndalar pona pecho na biso na petanga za sema boudin ya na ngoria mère na biso za chor mère na biso akoli so alia ote na mukumba azemi mo za charge te o zela mbongo ba kotinda na famille o makota de so kwa mikanda leta balukelo parti pour les samwasi ba venturier na mi sereta mi ba kama rabino ba nga fato se change na joyo nga kota mi sereta na prêtre ba pesinga na komoke machakado mais jo pe na mona ke mutu me mai tara o musa ta komo obudo même ba mi banga na kimaka te ma cheka be keba yo nyama na ko signer yo ayo ta yumo nyama na kite na beta e ta musa ta so kimata amona ba ta o na mona ko tro yo na ko bando signer bagar nyama zala wana mona ka kotina iba Schéma. Comment de la fin, na balanda biso. Te bambote na ngabino mingi. Vraiment na se abino base. To le pete yango. Mbote saka na ndeko na ngai William Anono na Strasbourg. Ye wana base bato poto ye wana. Zamba pambola na pesi mbote na coach Gisno. Coach Gisnovic ye penza base numéro na ye plus 44 74 24 02 54 37. On a sur beti Cote Gisnovic. Il y a penda tempo et oumela ba 40 ans. Dada. Na pesi mbote na ndeko na ngai. Zino ça fait là double nationalité en Afrique du Sud. Batika yo. Na pesi mbote na ndeko na ngai Nancy Bondo. Nzama pambola yo. Na pesi mbote na Matuvova Anna. Na Stéphane Baya Dorian. Na pesi mbote. Et puis na pesi mbote na Mimi Aiko na Cape Town Afrique du Sud. Na pesi mbote na ndeko nanga musiso boye Roger combattant batika yo na pesi mbote boza ebele na ba fan club nyonso ya Amérique, Océanie, Europe, Asie, na Afrique ba jogo ya ndola na Zambie batika bino ba joueur na pesi mbote na bato Lubumbashi bobenga kinga bato Uganda na yebi Maroc boza ebele bino bato ya Afrique du Sud kutunde na mena lo bezate bino tout États-Unis base na lela bino tout fort Angola to le pete yo bande onanga Brazza bolobaki ke opasa 4 kaka oya na tour na boite to ko sala mukila ya mukese makokeza nzamba pambo na lela bino tout fort numéro nanga kaka 084 75 18 112 ya ngwana ba so bengi ti na WhatsApp to sana 4 et puis nazo saboy bande onanga ya poto on a pesa fan club ya tole pete ya France ba oyo bazana base ya ke nazo donc to ke en Europe o ba bike pasa mindele nde ba bi pasa to koti masola on a bi batu mwindu te mindele s'il vous plaît les blancs bino na bino déjà mais on a ce qu'on a français ba koti on a tole pete ba bi oh ndeko nanga William Anono na beti tole pete na français actuellement on a ba page appelle si mindele ba bi mais non o za mutu ya petete o za mutu moko kilo nga na bi téléphone na rambuse bango na mbote po kati bango nde ba osala yo zo silika na pesa bango mbote yo na zela kata $10 obenga nga opesa yo mutu ya mabe o suka na matia tongo kota na pesa tumbote osilika nango yo za mauvais et pesa na mboko ba zo pesa ngo avantage mo za motema makasi tie mauvais na pesa mbote na Patrick la Villonnière na pesa mbote na Emmanuel Harlem na pesa mbote na Émile Comon, sans oublier Cyril Henry, Jérémy Kokédé, Ruffet Tati de Paris, na Pessimbote na prof Alain Mabankou aux États-Unis. On a prof Kilo Batieti na jeune Afrique na Paris match. Tant on a avec beaucoup de respect. À côté de cela, tu l'as pété. Moutou Mounene, pour la masse quitter, Nzamba Pambola. Na Pessimbote na Dr Guy José Bokotou de Strasbourg. Na Pessimbote na Ernie Catherine. Ma partenaire qui a tolé pété ndenga mindele na pesi mbote na Marie Brassa na pesi mbote na Elodie Chimitaire wana ba membre o ya masekite na biso ke na biteke ba l'équipe bino bango nde baza souple vous comprenez vraiment nzamba pambola bino nyonso na lela bino vraiment na ibiteni na loba William Anono merci na makamozo sala nzamba pambola bino nyonso na chaîne na biso ya Mère Fashion na yomoko FBI sans oublier cameraman Abisso
Maxime. Vraiment merci à trop, sans oublier Pende Onabiso. Cédric, vraiment merci. Na tanti Nani. La douce. Là La douce. Gladouce. La douce. La douce. Et la douce. Donc, ça va bien la douce, comprendre les cas. Vraiment. Et dans mon tout boy, allez là fort, vient à biso mon boy, à ce plan mon général. Abika ceux qui au PC moi boté ça les bien. Mon général Jeff Makaya Tata Bilanga Dallas. Et comment Makas? Mon général, mon Jeff, ceux qui Tata Bilanga Dallas. Vraiment, na moni place au ça. Merci à tout le monde. La binotu fort maman na zamu tabatutu. Quand on a chaque fois rôle n'engagé à 0. 0 c'est la chiffre malinga maraté pour ça 0 mais si on lingo 5 en bon on a autant dit na sima pas ça chiffre na au kilo zamba pambola na la binotu fort vraiment merci à tout. OK, merci beaucoup. Merci vraiment de bozaki belé Yolanda biso. On a embelé bino pasteur John hein. Toki tolia pete ma comme sous toyo karato c'est quand même to pratique on peut ma terre o était à biso ba jeune était à ba maman était à ba te belé bédon to pratique on peut un mususu donc to on ka ba ventir te to c'est après ça vraiment to li vraiment ya pete zo kota et fortifier à biso ba jeune fille ba jeune garçon ba nyoso bazala wana ba yo katolia pete en tout cas vraiment to pesi bino merci na ndenge s'abonner et belé à la chaîne la meilleure fashion de Nanterre wana bongo mon général hein mon général Jeff Makaya Tata Bilanga Dallas bio na bio hein l'homme du moment bambo tebele joyeux anniversaire aussi à mon vieux hein Serge Kachama mbotama elam donc bakala mingi te to fêter vraiment ba joyeux anniversaire merci pe na bio bozaki ebele Yolanda pasteur John nzinga pasteur John obandimi nao témoin na besoin que tola peut ça passe mon soge lobami batutu fo batonda na remarquer même na batuni so sanga na kisasa na wenza gambela bachaki me plein na victoire na kapela na liberté wapi miso babenga kutu na Lubumbashi ato zotala ngo seto tie batu plein mama na bangola miso bakoma fo temo na ciné ouais ba ciné kufa ya kalba to tia batu batondi moni na ngabete la tolo te po na ebi sérieux certain ouais ça qui cité te kisi ouais moni to bato kisi bakansaka na za kutanzambe batanzambe bakansaka na za kutakisi so na kote nini na tuni bino nyonso tuna kote nini boluka ngo to boluka koto donc na lingaka bino nyonso ya ndeke eloko nyonso ezaka na tanango na za bato nyonso tala formule mateya na ebinde bachaka rankini te tous les mutata zona missioni kimbango catholique protestant musulman to na nzambe moko to inana te to zila na porte alola banani bakokota te examen d'état tchaka fia mutu à l'aise ngato sambela kana benganga na koya église mutu saka motema église la délivrance délivrance kana malobande tolo babutango comprendre sali simbi déjà prière musu afana sala prière saka mbongo te batu musu mama et puis na remarquer qui sa kotongola ta ba pesio na quartier bo sala pango moko botalana avant que no sala ngo bikila boka no mbonga libende pesa en effet et bele bazo tuna ngaba technique de changer méthode passa nazo pesa mla réponse à likolo po bo sana stratégie te makambo si balobaka wana fo yeba kaka donc boloko mutu aza so bakomisa so batina suka risque okompe na aloba wana bobota mutu bolinga te bima tina suka bongo pese fote so ozosaka na museleke te suka na place apesako confiance kolekisa olekisandelo te mpo mona ndenge aswaka mpo koswa nyama aswaka te ezaka na fene makasi koleka nyama aswaka chaque jour comprendre vraiment merci beaucoup bozalaki vraiment ebele ya Yolanda biso nga déjà bon Kadija la FBL de la presse congolaise na moni bongo le sous mon général Jeff Makaya Tata Bilanga Dallas bio na bio vient en mon coin boss du moment l'homme du moment aussi merci aussi la meilleure fashion de notre moi Sinzambe merci na papa Roger le combattant là que boki passe papa Roger le combattant et bien na bien qu'on est tout seul on est très bien et voilà ndeko mo vraiment kitoko son habite sur la très bien avec beaucoup de respect bien c'est plein tous les pète makasi vraiment na landa ko passe ta courage vraiment na habite ni na loba merci beaucoup merci aussi na maman Mylène maman Mireille na Hollande merci aussi na maman Belgique 2 merci na bino surtout bozaki wana ebele kolanda biso na moni bongo mon cordon Peggy Titan merci bisika ozali na moni bongo sous Montréal Darcel Mukoko bambote na pe ebele bambote na vraiment ebele na batu nyonso surtout bozaki wana ebele pona kolanda biso ezaki bongo la ebele bino pasteur John ngana bino tokutani balasima bo benga ya pesi numéro ba o ba sepe na émission maté ya pesi donc bo benga e pona ba encouragement pesa la bien non sepe na ba o ba bazo encourager ngana privé na compte Facebook nanga en tout cas vraiment merci beaucoup naza ya bino na moi na bino na ya na bino na leki na bino pasteur John pe azabe pasteur na bino zote to délivrance mobimba yango chéri moko ndenga lobi donc ngana bino tokutani à la prochaine occasion bye bye